Ça rend plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa Edo Amani papa ngana lingana nga EHP Media. Voilà, chers internautes, soyez le bienvenu dans votre émission Shot News avec Eki Bumba, vraiment na site Oyo EHP Media, Oyo, tangunyo surtout, bisonyo sopeto yebi déjà, EHP Zolobanini, Edo Amani Production. Voilà, donc il est déjà kuna topesi mbote na niveau ya Londres, papa na biso Edo Amani, topesi mbote vraiment, topesi mbote na tonton na biso Papi Musui na Londres, topesi mbote, et topesi maman na biso BT. Nalman mbote. Voilà les loto ye to beta pena li solo na bandeko nyoso misa tutozana na bango na plateau na tina ya réseaux sociaux poto baki to kota nango pena ti bakota suka botala gi me botala lisusu hein toujours pas sur la pena makambo etali ba mabala ndenge ezozo ba confusion na kati ya ba réseaux sociaux omona pe moi si pena bazo bongisa masolo na ye hein bazo bongisa masolo calme na mobile na ye mais et ça liga ba kutie na ba message mo boya keba na kata ba Facebook na ba WhatsApp masolo baby. Voilà, to introduire déjà ba invité na biso mbote. Mbote. Kombo nani? Flor Lelo. Voilà, wana na droite nanga toza na Flor Lelo, awa na droite nanga lisusu toza na Papa Ekonda, artiste comédien. Papa Ekonda. Nomo boyebi ni amane konda so ezara ndeni ni to esara nini na nzoto abatu vraiment yeyo toza na epembeni bongo na gauche na ngaya Mama Rebecca Tuzolana voilà na se bonomo boyoki ndenge ni to uti ko parler na eloko oyo sujet oyo tozo meka o débattre awa mama na biso Flor Lelo place ozali zoka lokwa makambo na yo moko oza na copain na yo bozo sola bien mais ayo okuta yo na ba message moko boye belé na Facebook ya mabe to yo po yo okuta ye na ba message moko boye belé na Facebook ya mabe et sali pena ke masolo beti moi bien te. Est-ce que Facebook, WhatsApp, Viber tango ezalaki te na tango ekomi avantage pe désavantage ezanini so na bina lo ba avantage na désavantage Facebook eza mabete. Eza nebisko biso batu tozo sa elango nde tozo ba kosa elango te. Ponga so na binet na la Facebook. Na on elango na manière o na bi ke koko pénaliser muto na za na été. Na ke na ngona relation o eza normal. Na on sola likamo eza en secret parce que le na mo na Facebook. Muto za na Facebook alingi te copain pe copine na ye ayeba te ke aza na Facebook. Or ke za lié motango koti bino nyoso to boke kuta na ka kuna. Donc, biso ne mutu to oyeba ndenge ni osala Facebook te. Est-ce que vous permettre copain na yo aza na mot de passe na yo? Si eza mabete ndenge na uti oloba donc so nga moni na omemela ngo na ndenge mabende pe ekoma mabe pourquoi tozana ngo ya kokozana oya nganga pe na kozana oyo eza problème te. Merci beaucoup wana eza avis mais bon siko neti lelo yo ndenge Facebook ekoma na tango ezalaki te ba problème ekomi mingi to ezalaki mingi na avant to na lelo na ba mabala problème ezala kaka ata to Facebook ezalaki te moi problème mike ezalaki mais problème ekomi sous makasi parce que nini au mona jeune fille azana copain na ye abi bien que copain na ye a utiliser pe face na ye pe bata mususu mais il pas dans la moment bleu na mo boy atia moi coffre fort na mo boy abomba ba bleu ni mo secret donc ils avaient bien té et là on a mon koloba ils avaient bien té biso mo nem to be bisa to créer ba bleu mo boy senga to créer parce que kala ba Facebook na ba nini ezala kité eza eye na ngopo na ko aider biso po lo to mo na pe ba na classe ba okota na mamba ba trouver ba kamusuka na ba face wana les autres qui sont au côté face faut me ça sur ba bleu musu eza propreté. Merci beaucoup Papa Kondo olandi bien oyo nini intervention ya Flor Lelo bongo avis na yo eza nini avant après Facebook ba inconvénient pe ba avantage ezali wapi ndeko nanga omoni ba biloko yo ba réseau eza nango bien mais bien nango eza ke pona ko créer ba relation de biso ba artiste boye
Ozo créer ba relation à libanda, boza la normal. Mais est-ce que les autres comme mabe ngana otokuta na couple moko wa grand frère nanga. Libana otokufa likoloka ba Facebook. Oui, et otokufa parce que moi ce n'est pas là qui nae. Masolongo eza na bientôt betango po ndeko nanga eki eza normal. Donc Facebook mabe nango sikoyo koma nini. Ndeko nanga na mwasi nae azali na mbali mo bakabwana kala. Akenda na voyage nae ba mikili. Oui, akenda ne poto. Sikoyo tonga ye mwasi wana tonga yofungisa ba réseau na bango eza Facebook wana. Mbali wana akomona ye. Baba kumko solola makambo nyonso libala pe kozonga grand frère barate. Mais baza parler moko. Parler moko bana 7. Donc bolingo pende salama donc na ndenge moko fou. Mais tango yako ko reverser na ko sote mututu andi marate. Mon temps ce que tu pour ouvrir en que ezana ba réseau oyo ezobima ebimi lelo ba Facebook ba nini tout ezobima na misuku to ba kombo to polo bango prononcer grave. Mais Instagram, Twitter, WhatsApp, Viber. Oyo lo banet ba Viber wana nga pona prononcer ya grave. Donc na yebi gut ba réseau anate. Mais nga na o sepelaka ke bisonde batu toza na conscience que oyo nazo sala eza mabe. Lelo le utu fi mo auto laksanga ba nino nae mobile nae a laver na douche ni parce que ta bloque a bongo azo laksanga yi parce que mobile wana ce qui un jour ba bongo ayebi pete yo moni yango na yebi te so conseil na yebi na pa mobile ayebi te yo mobile ayebi te na moni yango wana mobile ayebi te na moni yango na moni yango azo laver na douche mai zo kitela ye yesko akanga photo ye moko na kata douche ba ni. Donc biloko wana epesanga na somo na mawa donc tokomusa nzoto na biso donc ilokola bona ebite mais pas nzambe so landeli pas nzambe ya péché makasi ozomona ba biloko wana nfo biso nde batu conscience ezala ke o nazo sala o eza mabe o eza malamu nga koza lelo na femme nanga na kolinga te na kanga photo mo boye a trop sexy to ni siko kokanga mwasi photo ni pona nini ozomona pona nini. Donc on eza bloko moko même Jésus lo ba on atanga suka ba makambo ko yebele o ya mabe mais parmi ba makambo parmi makambo on tozomona bloko ndete ba réseau ezalaka te lelo ye de Jésus lo bela ka avant mais ba simo kimbango ba lo ba avant ke na tanga suka ba mona makambo ebele ko yaka ya mabe mais o ya ozala na conscience awe ki o eza mabe o eza malamu. Yon tozomona ndeti nga vraiment na kizwa na longo bilamba na kangi photo trop sexy bien ni natindela mutu vraiment tayo moko nfaza nyama no sense. Voilà, donc papa Nabiso Ekonda alobi foza nyama posa bilo wande ngona toza pe na temps ya ofinga binote ba oyo peut-être ça qui ont par ignorance to par erreur mais en tout cas eza vraiment masolo ya BNT to lukato réduire yango to silisa yango pena to silisa fleo oyo po ezo sala BNT et lo ezo pesa biso passe ezali parce que tozo kutana na ba image mususu oyo otala pe boye batinde lio na WhatsApp bazongsi boye mais otali pourquoi image oyo esalemaki. Voilà, donc biso pe tozwa occasion te biso bato toza na facilité peut-être ya otia image na internet to na YouTube na nini to tia ba image oyo ekonuire baninga mususu to tia ba image oyo eko plaire nango batu te ezo sala bien te vraiment donc eza bien te to tika biloko wana. Mama na biso Rebecca ou tiko yoka ba intervention baninga awa par rapport ka ya sujet oyo, quel est votre avis? Bon, merci papa. Na meki kozongisa nanu maloba selon ba ndeko nde balobi parce que tout le monde a déjà monde tant biso to kolaki monde ezaki nde mususu papa lelo mona mwana 10 ans mwana 15 ans azana téléphone azokota ba monde oyo ezali peut-être papa na mama bayebi yango te dozo mona azokoma makambo moko do ba dimension moko bobana ba okoma nango dona ba parents ba comprendre yango te parce que Facebook ye na kisa na Congo na biso donc ibana ba komi mutu makasi ba aussi ba téléphone ya minene mama pa zo tuna te téléphone wana azui yango wapi mama zo trouver ka normal mwana nga akoli mais biloko azo mona na kati ya téléphone wana mama yebi yango te biloko azo na bluetooth ayebi yango te muso mona azana contact ya mutu moko aza awa ya aza awa mutu azana poto azana ngola mais ba osola na ye peut-être tindela ye mbongo to mona ba makambo eza ya mabe na kati ya ba raison wana moto yebi te eza nango bien mais mabe zo kota na makambo ba téléphone na biso na ba Facebook na makambo mabe ezobima parce que ba nebele ba obeba papa nanga
nayebi te. Merci beaucoup, Banebele Bazobeba. To parler quand na ba image to tsarate, na ba message te, hein, pour ba message wana en tout cas et bomi mabala et belé ceux qui bino place bozali peut-être et bomate côté biso toza et bomi côté o ba ninga on pe baza et boma donc ils ont ça la bienté et puis makampeze belé na ba makampo pe obscur ils ont belé na kati ya ba réseaux sociaux oyo alors il faut faire attention ndenge nini ya ko utiliser Facebook, WhatsApp, Viber, Imo tout hein, donc ba Instagram ba blog wana nyonso tout ozo ça la correspondance na yo na nani pe bozo so la nini pe pona nini voilà il faut yeba biloko wana nyonso tout pape konda biloko ekomaka neti ke ndeko moko boye par sentiment azwi image moko a filmer image moko boye ata moto wana belaki liboma toni po touti komona moto aza ignorant aza te touti komona ba image moko ya ndeko mwasi moko en plein boulevard azotambola ni siko neti moto afilmaki wana ozwi siko sentiment yo moko ozwi sentiment po ozwi image ya fille moko boye aza ni otia yango na Facebook yango na lobaki na yo na zonka ndena lobeli boso ezali kambo ya conscience ya muntu moni diable pas ça la batu diable asa la batu na mona be muta tiango pe so landeli o protocole na lobika c'est bon obike satan pe ba diable amekaka ozo comprendre donc yo na biki na tango asuka makambo satan diable amekaka oui non pardon bon accès de parole hein diable akomeka pe pasteur a passer par quoi Ozo mo blanc to mona yango surtout biso ba artiste comédie ba fille ba histoire msuto za nango ya ba blanc ma bongo omoni ndeko na ngai ki mutu atikala mutu nzamba yeba ke pourquoi mutu alata ke lamba nzamba yebi mais ce qui to komi ko moni sango ni na miso ya batu e komi susu bonzo to te wana to respecter su nzambe te ozo mona ndeti yoza conscience ko filmer mutu ndeti mutu aleka na est-ce que mutu aleka na boulevard ni Pamba, c'est comme liboma. Donc, si vous avez filmé, vous avez fait le monde loba mutaliboma balanda kaita, pour ce Zolandae, n'avez pas fait le monde sopi waze quoi, n'aura terme wana. Que ce Zolandae, bah quand tu veux mutaliboma. Aux hommes, on a dit que filmé mutaliboma, mais mutalata molani. C'est qu'on a précisé en mouké, hein, musicien on a lobagi. Soki mutaliboma ayibio bilamba donc yo zasko ndengo wana sko so yo lingo landa bilamba wana pa ya mutaliboma ba o confondre yo yé mutaza liboma to o ya simbi bilamba mutaza liboma voilà donc voilà yo pena nabi ko grand journaliste en tout cas donc singa quoi ozoma biloko yango de malamu ko filmer été est-ce que ozana intérêt ni place wana ozana intérêt ni donc au publier en internet ozana intérêt ni ba peso combien donc yango ezali kambo ya conscience ya mutu do biso batu surtout biso ba noir tout ça pena na valeur pena trop te pa mindele ozomona banda biso monde to mi pesa valeur te pa ya ba mindele so to mi pesi valeur mundela o peso valeur to mundela za mutu lo wa mutu nyonso tu non pardon moi so nga biki to zo mi pesa valeur te au moins ba bloko misusu a to filma to tinda kana ba internet so na poto ba seka biso est-ce que biso mona ki mundela zo tambo ani ba zo filmer ba so na internet ba na ebité lo banda sa film ya sexy wande ça va mais ce qui est normal pena ba tambola ba filmer muningane mundela sur internet je crois que ego ça mati ozomona donc ya biso ba tu surtout biso ba yindo to fungama mémoire il faut fungama conscience il faut to latama au moins ce qui otangi mingite lingo za mali kamuna ya sagesse il faut ça la trop ozomona so ça intelligence te mais sagesse il faut ça la donc bloko misusu ngo sala ya ngomo kete o eza mabe donc conscience n'était ya yo oyo eza mabe o eza malamu wana eza bien quoi. Merci beaucoup, Maman Nabiso Flore Lelo, hein, par rapport à la image de l'outé comme on a awa, vraiment, net kota la image en n'engwana, moto yo pena zui téléphone na ye mo filmer parce que la fille Azaïna est déjà folle, hein, Azaïna est déjà craqué, il a zotambola, bon azo trouver normal, mais moto yo zui image wana, pe zui sentiment ya ko publier yango, moto n'engwana ro jige n'engeni. Pe to so ineti, hein, ndeko mobali mo bozaki o vivre na par sentiment tindela ke image et azui pas publier. Bon, ndeki nangai. Donc, na éviter son ako juger ndeni parce que ceux qui moi ça na longola ki bilamba, ba moni ki aza folle. Bongo muto a filmer, pe azui mange wana publier. Ye pe to benga aza folle.
na ndenge na ngai nakosa eloko bongo te pone jamais nakolinga pe mutu atindela nga image moko ya bongo directement na yo mutu otindi image ya bongo na oklasse na genre moko na lolenge ya bato wana. Donc Facebook eza kaka te poto komisango place moko boya lisanga moko ya bêtise te. Eza loka mutu asali entreprise na ye. Eza te po akotsa bato lolenge na lolenge te. Atie loko na ye po eza bit na ye bike na nzela likambo wana na zota 100 francs. Donc toyeba ndenge ni akotiliser Facebook, totika bikoma koma totika koyeba kosa ba commentaire ndenge mo bien te. Ezo za propreté. Bongo so neti balobi oyebisa neti bandeko misusu pe bazalaza musika na poto aza na fiancé na ye koto mais souci na ye kaka mama okotindela nga photo mo bete tala kaka mwa ba mikolo banini okopesa bango conseil ni to mwasi lokwa mobali ba o baza na mikili ya poto to baza mwa misika na mibali to basi na bango ndeti na kawana eza mabete to mona angoti ngala so lelo bobebani ndinga fo est-ce que na mboto ma parole wana ya bika ya ndinga mabete au moins biloko misusu to mo ke libala tonga eza bien ba photo so kende ya bien ndenge bongo ya normal mais jour ka bokobeba na nde donc ba photo misusu ba photo nyoso akanga ki wana même ba journal oka nebite soko za to na kini même journaliste moko ba publier ki e bongo ba boyani mobala publier penda ndenge bazalaka na yimosiko soni na toyebite na mito ya likasona TVT awa et puis toyebite soki pe akemboka nini toyeki azana kinti ozomona ekomisko epese soni donc eza mabeka quand même oza olingi mwasi no makasi même oza libanda mboka oza na posa ya mwasi na yo loba tindelo photo normal ato photo normal ke kanga patiente kaka mukolo bokutana na lobi so atindelo photo azani esaloni ozomona esa eloko te et dans le sens où on a ozoloba te. Est-ce que ceux qui m'ont par exemple photo na yo, ou tiens na Facebook, est-ce que photo to tiens na photo na nini na biso pour mutwa ba ke wana za mutentel, est-ce que to tiens ka photo mabe? Te, na ko be photo na nela zabo, na kangi photo na nga na tiens na Facebook. Siko to bi pena ke asengi yo pena botela e photo monta msoza na soutien na sous-vêtements to za ni to nini, mutu ndenge wana yo classé déjà na genre ya batuni. Soki akomi kosenga nga na ba eta wana seka aza na bolingo na nga te po mutu ayebi ke bien alingaka mutu wana ayebi ke o wana za mwasi na ko vanda na lobi kuna akolinga te mutu nyonso te po Facebook o kuna okota ako contrôler ba nini ndati nga so mina kota Facebook na olinga la contrôler nini sana ke o découvrir ba bloka bongo jamais na kosa internet na ngai mutu na yebi mwa liloba na ko sala ngoi aucun jour na kela photo za normal so boy otiki. Merci beaucoup Soko Boyo Tiki, vraiment toujours le baka aboye pour tout meka changer moi moké et aux ala très important vraiment tout changer tout tika ba sentiment zanga mutuna makolopo et sungana ngo bisoté hein important ces ali tous alande bien tous solo la bien to préparer beaucoup tani ya biso hein ya biso ba auto hein o yaza musika o yaza pembeni to nini ata so boza pe pembeni awa bikoma komate sala ba correspondance moko ya bien oyo ekoki kozala na ba avantage moko normal ezalaka to oza de na mobile na oza de na fiancé na oza de na mwasi na yo mais pourquoi faut que luka ba correspondance mususu oyo hein et ça la bien te potango et yebanaka et ça la rapena que otongi déjà ndako moko bosi bo pusani na relation et puis ekoi rapidement et ça la bien te mama na onyo surtout bandeko ba uti koloba ya yo okoyi koyebisa biso nini pe mbala moko otakeka mwa ba dédicace mi bale misatu pour to clôturer mission. Bon merci papa bon nazongi na ba répondre bandeko o balobi ndebo uti koloba wa ozana mobile na yo azana poto abitindelanga photo mo photo lobi nini alati soutien na sous-vêtements bon na yebite mboka ya bongo bon na yebite na tango akala ba mama na biso tango bandai ko bala bango lopo mobala lingaye abanaye ko tika nzoto libanda te mais le to komo mona ba fille azotika mipende libanda o eze loko eza etanga mipona mobali na ye ko sala un jour mais le to komo mona ozotinda ba photo soki na Facebook wana ozani mobali wana tanga ozwa ba photo wana ake ekei mutu sula ko kota na mondo ya ye wana a découvrir tanso ekuta na ndeko na yo na yebite ekosala nini do eza des eloko moko ya mabe bo eloko ngana koloba
tozala mitu na biso esala nazopesa ngambo na kutana kinango na yaki na telefone mutatindenga message mais message batindelinga motema na kipape na telefone ite mwana simbi telefone aki amoni buzoba mais mutango na yebi ete kandi bato azwaka ba numéro da komi ba buzoba de senga na nubie moi mabe moko do na sepela kinango te mwana mutaki découvrir mais ngamoko mukolo telefone na yebi eloko te donc tango tozokoma toyeba nini tokokoma na telefone parce que telefone wana mutako simba yango mwana bien mama na ngambi papa na ngako simba otako découvrir makamususu eza malamu te donc basi mabala mususu azana ndako libala mais akota na mondo ezali akokota ngote moi mobala ke a découvrir makambwana libale koti mbutu moi si pas découvrir ma loko mwana kata téléphone mobali libale koti mbutu okuna kei moko na moko azongisi pesi pasi na bana donc epesi pasi yoka baboti bana siko conseil nini bino bokote ya na bana wana bana pe bakobeba mama so libale kufa parce que akota ki na Facebook bona boye tozala mitu na biso sala toyeba nini tokoyiko koma nini nakoyiko komela muninga na ngata na sana ngola ata na sa libanda ya Congo ata ana Congo na biso on tinda muninga message eza ya malamu po mutako simba telefone esala kitoko te. Merci beaucoup. Moi quelques dédicaces na bato oyeba na bango pour te clôturer déjà émission. Bon merci na pesi moi na ngai Makonda Alpha moi na Suisse le roi Dimbu afandi na Londres. Mama nanga Dona Maria na pesi mbote ebele bana Angola bana Suisse bana don bango nyons o balanda biso na pesi bino losako. Merci beaucoup Mama apesi Dona Maria na Suisse yebena atika Dona Maria te talakaka donc yaye en Banque de France papa topesi mbote topesi la bouche autorisée vraiment lobela bango po choisate news des stars bambote na bino ngai na pesika mbote pa ya Edo Amani papa nga bengake éléphant de Londres papa na biso mbote belé bonne guérison et puis na pesi mbote pa ya mama Geneviève Amani mama bane belé mama Boboto nfo nsamba bapambula ukaka po soko apamboli ote bana baolia te kwa na pesi mbote pa ya Yuyu Musique na maison ne mobimba Forum Africa na France et puis na pesi mbote pa ya Bijou Binanga papa na de Chris na kati ya France donc bambota to boze belé so na bina tanga moko ezala vraiment to yango na pesi bino nyonso bolandaka biso ba pièce na biso na EHP Media bolandaka biso bobengaka biso soki tomoni ki bomoni ki to salima mo ba défaut mo bobenga biso boko recharger biso ça biso bien mais bino tout ambota to quoi. Merci beaucoup. OK na pesi JF na pesi bambote belé ya ngamoko Frank maître Waza pesi ko zali na pesi bambote biloko sala ki anesalenga bien na pesi bambote belé na bo santé Iget Eliba bambote belé siko zali na mobali na bana na o mbote na ba honest balingaka fleur lelo mbote ya mingi. Merci beaucoup. Sama ba kombo so na bo kite ya problème. Ya problème te ba yoka tambasi. Na lobby za problème de ko na ngai po bangu basala po mo chemise ya agoda opangila na Denis Kamitatu. Donc bambota to po bozali na Suisse donc bo vanda calme dibala mno ntamba pambola bino bo bota kute belé et simba quoi. Merci. Mais na poto babota ebele te. Godard Vangila bapesi mbote na Swiss place ozali vraiment ezalaki ekibumba o ezalaki na bandeko na ye bandeko to uti kosola awa na tina ya ba réseaux sociaux vraiment bino moko bolandi o nini elobami na mitema pe na minoko ya bandeko nyonso to uti kosola na bango awa voilà tokotikela bino mwa temps moke bolanda pe bandeko oyo basaki pe ba intervention na bango par rapport ya sujet oyo bongo po tozonga tout juste après. Merci. Bonjour. Ba réseaux sociaux pour na yo elobelaka nini ba avantage nini omona na ba réseaux sociaux ba WhatsApp ba Viber ba Facebook pe ba désavantage nini omona na eza ba avantage ebele pour nga na solaka na bato na kuna na sala mo ba makambo na ebele na ba réseau wana donc en tout cas bembe sunga pour nga sunga ba ma ebele na ba compte na ngai na ba relation na ngai na lingala solo.
Bon, bah, des avantages dans le les années pour nous. Bon, on a bon. Exact. Au cas où neti okutani na image moko lelo na kati ya Facebook oyo bo partageaka peut-être na mobile moko boye bo akangaka o photo to filmaka yo na ba position moko ya bien te peut-être ozaki ni to ozaki na deux pièces au moni on na Facebook. Et ça nga bien te. Oyo ozaki nga image, okanga photo, opublie yango et ça bien te. Est-ce que vous pouvez vous permettre de faire une photo na correspondant na yo photo ya ndengwana et avantage na ngweza ni pour moto azwa photo ya bongo to yo zui photo ya mobile na yo na ba position moko bon eza avantage na ngai moko po za mobile na ngai soki pe azwi yango po za ya ngai mais za teke ya publie yango po moto nyonso amona en tout cas eza bien boso e bobebani lobi akopa osala yango te po ezalaka te regarder la relation entre nous. Obebani na ndenga mabe omoni ke yo ozo contrôler te ya zo contrôler te donc il peut tout faire yo pour au sala nyonso. D'accord ça. Jamais. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment on comment on a l'artiste Bikoupé là. Bikoupé Facebook, WhatsApp, Viber, Imo et le Belaraonine. Bon. Ba avantage na ngweza nini ba désavantage na ngweza nini? Ils ont ba avantage et ils ont ba désavantage. Ils ont ba avantage au bateau ba sela on ndenge ya bien. Surtout na mibali ba sela on ndenge ya bien na basi oyo ba sela on ndenge ya bien. Mais tozo mona lelo na basi belé mona za ndako libala au sela ba Facebook trop de relations mona mobali na ndako ayebité azo pe déjà ba ami babiloko wana eza bien te oyoka badérange mais eza trop na basi ya mabala omona mpe aza mona fiancé ne moko boye ane dako kopreparele déjà bala ye mais ozomona barelation kidikidi moko relation na matete mosusu omona relation na lemba mosusu relation na selemba mosusu relation na bumbu ozomona eza bien te mais na bato baosala yango na ndenge ya bien wana eza bien mpona bango wana conseil nga na opesa bafacebook bawhatsapp banini bareseau wana nyonso eza bien mais bosalela yango na ndenge ya bien ekozala bien ke ekosalela yango na ndenge ya mabe wana eza bien te sikoyo ndenge ezalaka ata mosusu ndenge récemment touti komona baimage moko na Facebook ya une fille azotambola ni en plein boulevard biloko ya ndenge wana to motu mosusu ozalaki na mwasi na yo to na mobali na yo bozwaki baimage moko bafoto moko et après ntango mosusu bobebani opublie yango na Facebook. Est-ce que baréaction ya ndenge wana ntango omona yango interpellaka o nini? Bon bongo eza bien te surtout na mwasi oto mobali oyo asala mwasi bongo eza bien te ata conflit yango ezalaki ndenge nini okosala biloko ya bongo te bongo eza mabe mpona ngai na mwasi na ngai nakosala biloko ya bongo te be yo mwasi olingaka mobali nao mpe kosala eloko ya bongo te ngai na opesa boza na lisusu te boza ya koboyana yango sikoyo toza koevite ntango boza pourquoi il faut kozwa na bafoto to baimage bavideo ya ndenge wana napesaka conseil na bato oyo bamesana kozwa baimage ya bongo eza bien te koyeba mpe un jour nde tolinganaka koboyana mpe ezalaka bokoboyana mpe bokozala kaka mpo so bozali okolaka okoplibie baimage wana te mais so boza esusu te okosala mpe koa peti wana tika na plibie yango peti wana tika nasala boye bon mpona ngai baimage ya bongo na bato bamesana kozwa baimage baza trop sexy mibali basi na bamai partout na baplage mpona ngai na omona eza bien te basalaka so eloko ya bongo te kozwa image na makambo eza bien kozwa image te na babiloko moko boyebi un jour ke image wana mpe kobebisa yo mwasi mobali moko boye andosepela na yo amoni yo na basiti wana omona te eza bien te oka uneti okutani na fille moko azopropose yo to azosenga yo otindela ye bafoto moko peut-être oza ni oza na sous-vêtement to nini intention na okomona déjà genre nini ya mwasi bon mwasi soki azosepela na yo photo normal soki otindeli bafoto normal mwasi ya bien oyo asepeli na yo mobali aolinga te asenga o bafoto ya bongo aolinga te asenga bafoto ya bongo mais mwasi ya bien aosenga bafoto ya normal
ya normal bina normal ndenge ozalaka cela veut dire soit asengi yo bongo aza deya mwasi ya bien te mpo na ngai bongo te mpo na ngai dikupe bongo te. Voilà, bolandi bino moko ndeni bandeko bauti koloba bandeko pe bauti kosala ba intervention na bango o bazalaki libanda ya plateau awa bongo tokomi vraiment na suka émission na biso topesi kaka mbote na baye ya biso oyo balingaka biso topesi mbote na Tali Botalima topesi mbote na Ronsard Ngwidi Grave Ngwidi bana ya ngoto pena ya solo Élysée Bijumboma topesi bino mbote Boamboma papa vraiment palangana kwandeka babwaka yango bino nyonso tu bambote na bino topesi mbote na Epi Bumba Belinda Bumba papa Suke ba bon anniversaire na yo Suke Bumba Richard Bumba na États-Unis topesi mbote topesi Atu Bumba papa na biso vraiment bambote na yo Efi Bazile po papa na biso topesi mbote Pati Bazile po moninga ya Charlène Michigan babi masolo ya papa wemba kalate a bosala ngo na nkonde ka bosala biso pe to lobelela bino ngo na nko tokomi na suka émission to lobi ndenge kaka ezalaka. Glory be to God. Ça rend plaisir quoi. Nakotala sitangwe bominga papa Edo Amani papa ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media ngana